tout comprendre malamu cheminement ndenge kendeki ti na Kamenge. Yo le commandant bataillon PEM, n'est-ce pas? Okomi na lieu ya incident. Place makambo zako se dérouler na Rao Bank. Hein? Yo moko mutu kende okangi mwana mwasi wana ou bien mutu mususu akangela kiyoye. Merci. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. De tout comprendre malamu cheminement ndenge kendeki ti na Kamenge. Yo le commandant bataillon PEM, n'est-ce pas? Okomi na lieu ya incident. Place makambo zako se dérouler na Rao Bank. Hein? Yo moko mutu kende okangi mwana mwasi wana ou bien mutu mususu akangela kiyoye. Merci mon colonel. Ngana kangi mwana mwasi wana te. Nazolo ba bien. Ton komi toyoki masasi ezobeta. Tukuti déjà unité ami ezalaki wana. Leni Pekrim police provinciale ezalaki wana. Bango bazalaki na kati. Masasi ezobeta population ezoya pour nous koya kota na kati ya banque. La première des choses ya kozoba soda na ngai pour na kubengana population bazwa masasi te. Colonel Loba nani apesa ki yo mwasi? Mwasi na babimi na ye T2 task force nde azobima ba policier ya Pekrim na ya services spéciaux bazwa na ye minoté de gauche, de bas, de haut en bas. S'il vous plaît. Donc batu baye na ye olobi ezali batu les TD. Les T2 William, colonel William. Colonel William. Batu ba memiye, batu ya Pekrim na ba policier mususu. Batu ya Pekrim banane. Vous connaissez s'il vous plaît. Baza to identifier bango batu ya Pekrim ba comme na bango na yebité. Là ngana za ko se focaliser pour la batu bazo ya siko pour la base moi na moso na boto. Oui, écoutez, je rappelle que on a saisi na makambo ya mwana mwasi wana yokaki ministère public ndenge alobaki. On a saisi na ensemble ya opération te. Hein? Yango tozo tuna yo, olobi ozwaki batu wana mwana mwasi wana elle s'appelle Honorine na Porsche na maboko ya TD mutabimaki na ye na batu ya Pekrim. Azalaki dans quel état? Azala olobi azalaki menotté de gauche à droite, de haut en bas. De haut en bas. Azalaki na bilamba to bilamba te. Azali à moitié nu. À moitié nu. Oui, ça veut dire que il en bas il colo. Ezate, yase ezakukita. Lamba likolo, ezate yase ezakukita. Ba pesi yoye. Non, ba pesi ngati. Tangu ba ye na ye na pesi ordre parce que botage busu bazalaki on a mon colonel. Ba bazali wana ebele. On n'était pas sûr de qui. Na pesi ordre ba otage oyo ba kotsa ba on a dit moi je na ba kotsa ye na blindé. Si tout temps ba do kotsa moi na blindé, public nde longwesko ba moni moi na moi sona. OK, on peut se ordre pas là. Da ba soda oyo bazoya na mosi. Ba tu as pe crime o ba yaki na ye. Boye. Olobi na bango ba kotsa na mutuka. Wati na kati ya mutuka. Ah. Ba boaki na kati ya mutuka. Wati na kati ya mutuka parce que bazoya pa na ba wela bazoyer. Alors, Kozoye Bakobomaye, pour la protéger, il fallait que vaquer dans Ndenga Zaïla qui wana kaka. To komi ti na bataillon, a quitté si mon amant soana. Mon colonel, je vous le dis, ceux qui m'ont amant soana. Monsieur répond à la question. Oui. On peut si ordre bakoti na kati ya mutuka. Ya mutuka. Kaka na tenu oyo lobi Ndenga yelaki. Ndenga yelaki. Boy. Bakoti na kati ya mutuka. Boy. Alors, précision ndenge tozwi awa na kati ya mutuka kuna Kamenga azalaki Kamenga lobi azalaki ena azalaki na nani Ase Changano azate ozalaki na Ase Changano na bato ya task force bazali na kati bazami bale nani bimise longi
Telemawa. Tant on va continuer à kati ya mutuka yo ke on vandi liboso. Hein? On vandi liboso aux 8 places il y a monsieur. Il y a sergent. Oui. Hein? Yo vandi liboso. Oui. Donc pour comprendre que nengo lobi ba kotana batie na sima yo vandi liboso au contrôleur qui lisusu o eza na sima te. Mon colonel. Vous avez la sima au contrôleur qui te. Aux en contrôle ya simate na blindé wana. Donc tango ba matisier acclamer réseau ya batoazo kaka. Ponanga ezali botie na mutuka pour protéger. C'est pourquoi la tête la kati ya engin wana. C'était pour sa protection. Oui, donc c'est ce que nous voulons comprendre. Donc vous allez sur le contrôle na sima. Non, na sima la ça a duré combien de temps depuis au tiaki na ndenge bolongo. C'était to roula qui paie en pleine vitesse hein. C'était de victoire juste au battement quand même. Non non, le timing il y a kokoti ça y est. Na kolongwa, ils ont combien de minutes? Non, kokoti ça y est ou me la quitter. Kokoti ça y est bolongo. Directement, la cotissier engin sali manœuvre. Tant que vous baroka, bah fongoli n'appelle la côté baramoko toki. Quand même nous avons confirmé que mois en mois si beaucoup de gens qui na kati ya mutuka à moitié ni bilamba ipanzana. Oui. Vous confirmez ngo? Oui. Vous avez qui na sima kuna? Biso zaki na sima. Yo olobi yo nde muto filmaki. Hein? Oui. Ba image panzani ba lobi bosambaki yo lobi yo muto filmaki. Oui. Bon bato vous avez qui na bango na kati. Vous avez qui na bato à task force mibale. Oui. Wapi bango? Bango bazalaki na kati banani. Place mona mwasi azalaki. Iye nani? Bango mibale. Elongi na bango na lobaki dès le début nazo yeba yango te. Mais emplacement na bango au commandant na bango ayebi nani azalaki likolo, nani azalaki na coin oyo donc moko atikalaki te tozalaki na si. Quand même le sergent nani atikalaki na kati na tikula. Nani atikalaki na kati? Nani azalaki na ajila A1? Koyeba mutazaki na A1 mon colonel habité ponga na tikalaki na victoire. Ozalaki na batu misatu. Batu misatu? Oui. Chauffeur. Chauffeur. Aza na place naye. Aza na place naye. Tireur aza na place naye. Atelemi. Oui, le troisième là c'est. Troisième wana ndatemaki na flanc droit. Nani? Ye wana. Modaya. Ye ndatemaki na flanc droite ya blindé. Tiko balusa blindé nde bakina bakwana na tikali. Donc ye A1 bozalaki na ye momonaki yo tango zo filmer ye azo sala nini? Yende asimbaki mwasi wana na yende asimbaki na kraka. Ya simbie na kraka. Yende asimbaki na kraka. Mais oyo kuna mususu. Yende donc ye azamu panzi wana ye azana point. On a biso siko na ngana kuzana. Tango za ko filmer ye azo sala nini? On a tiré penda attention te. Ya banda ko sala eloko te. Ye moko nde ya koloba soki omonaki A1 ndenga azo filmer. Le bozai misatu ye azo filmer yo tango zo filmer nani amonaki ke zo filmer bango nyonso akoyawa koloba mona mwasi wana bango nyonso bazomona ndenge ozo filmer bon sikoyo yo tango ozo filmer bango bazosala nini babandaki kaka kotala pamba boye moto asimbaki aza te moto alobaki liloba aza te. nazo comprendre te flanc droit oyo zoloba oyo apiko de découvrir moto azalaki na flanc parce que eza na loboko moko ezomona na wana na flanc droit loboko yango ebandaki kosala nini nayebi te ye flanc droit loboko wana nazwaki kaka une partie bon loboko yango ebandaki kosala nini loboko oyo ozoloba wana ebandaki kosala nini oyo ozwaki wana ebandaki kosala nini monsieur ozotala wapi tala ku loboko wana oyo ozwaki ebandaki kosala nini video ezali ekolakisa établi selon adjudant premier classe na camion bozalaki 2 éléments à peine
plus 2 éléments, il y a base logistique. Notamment yo, na soda on a signé. Ok. Ezalaki bongo. Mon colonel. Yo olobi okitaki na nzela otikelaki colonel place na yo. Donc bato bakendaki na élément ya pemo eza banani. Yo wapi fusillé. Ah, fusillé te. Donc eza yo. Na yi. Bino bokitaki. Ti na bataillon pemo. Oui, mon colonel. Ok, tant que vous avez la vidéo, vous avez mon aïe. Mon colonel, nga naza tireur côté nga nazali na omoni sika mususu te. Donc nga azara concentrer na tina arme na nga. Bon, c'est ce qui va moni na vidéo. Ce va moni nga na vidéo. Aïe non. Sans conséquence. Mon colonel nazaki na tourelle. Nazaki na côté mususu. À part na tourelle nazaki côté mususu. Ministère public, réagissez un peu par rapport à part les simples reportages. Est-ce qu'il y a eu des actes de violence qui ont été perpétrés à la victime? Oui, merci, Monsieur le Premier Président. Les choses sont claires. Vous voyez la paternité de vidéo. Ça, c'est l'adjudant Kameng. Il ne refuse pas. Il dit que c'est lui qui a filmé. Mais il n'a pas filmé aisément. Les vidéos vous montrent que la victime se débattait. Voulait quand même protéger ce qu'il lui restait à protéger. Les parties intimes notamment, le visage aussi. Et il y avait des commentaires. L'accent Longinayo. Et il y a même un commentaire difficile à répéter ici. Je vous dis non, Talanini est criminel. C'était une exposition. Une exposition que tout le monde pouvait observer. Et il y avait des mains qui sont en train de manipuler ces corps-là comme si ils fantasmaient déjà devant ces corps-là, Monsieur le Premier Président, distinguement de la composition. Et lui, l'adjudant Kamenga, il prenait des images, mais il a été facilité. Il y a eu des doigts, il y a eu des mains qui ont palpé le corps, qui l'ont effleuré, qui sont descendus partout. C'est visible sur... on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais on sait voir ça. Et ce sont ces images-là qui ont attiré les officiers subalternes. Ce n'est pas l'aspect, la maison de la dame qui les intéressait, ou les cercueils, ou les pratiques fétichistes. Non. C'était ces corps-là qui les incitaient à voir. Parce que lui dit, mais quand les autres se sont rendus compte qu'il y avait un vrai bord, c'est alors qu'il a dit non, ils ont même insisté en disant, c'est quoi nous avons c'est-à-dire qu'ils voulaient absolument avoir ces images-là pour exciter leur fantasme, alors que la personne était déjà prise. Mais maintenant, lorsque le Mondaï vous dit que non, lui n'était au courant de rien, il ne voyait rien, il ne dit pas vrai. Il faut qu'on lui pose d'abord la première question. Est-ce que... Non, pas Mondaï, c'est celui... Mbaki. Mbaki, il y a un tireur. Tireur de nani? Tireur, c'est... Ah. Tu as tourelle, non, au côté de la gawapi. Comment on a tourelle? On a partir à la cabine. À partir de la cabine. La fongoli portière, na koti. Oui. À partir à Kuna, c'est quoi, mais... À partir à Kuna même, on a été si on a été pas mais c'est quoi tant quoi si moi quand même. Pardon mon colonel. Moi si tant bazoya na ye, si bazo côté ça monaki. Négatif mon colonel. Yo siko ti ba quoi si moi si ti bolongwe ozaka devant arme na yo. Monsieur mon colonel, ba côté moi si pendant que Massa Sebanda Kobeta, il fallait qu'on la concentrer na
arme na ngai. Oui. Vous avez concentré dans l'arme na yo. Mais pendant que yo vous avez concentré ba tuso bazaki concentré na biloko mususu. Bazo tala bazo simba. Wana na ebité mon colonel. Wana ebité. Oui mon colonel. OK. Siko tokende na likambo etali évacuation na place. Lorsque vous commis sur place, vous avez base logistique. Oui mon colonel. Vous avez la poste na yo. Oui mon colonel. Vous avez que vous avez na nani. Donc tout le monde a base logistique. Na kata mutuka na biso, tozalaki comme commandant ezalaki sergent Mbaki, ngana zalaki comme tireur et puis chauffeur azalaki wana. Na sima na biso tozalaki na fusilier moko o tozalaki na e ezalaki soda modaya. C'est soda mondai. Oui mon colonel. C'est que tant équipe bozalaki na biso wana chauffeur Mbaki yo na mondai. Tant bo komi na Rao Bank. Abakiseli bino mupaya. Batie mwana mwasi. C'est ça. Batie mwana mwasi na kata mutuka. Wana mona ite mon colonel. Abakisi adjuda Kamenga. Omona ki pa adjuda Kamenga. Mona pe adjuda Kamenga te. Donc bo longwe ka ozaka naturel na yo. Ngana zaka naturel eta la rali koso. Ata na baluso bo mona pe rali. Te likamela te tokomona moto tokomona blende wana. Oui mon colonel. Tokotala ngo tokoyekola ngo ndenge ngo ezalaki na kati. Donc voilà monsieur le premier président pour vous dire que en ce qui concerne la victime, nous l'appelons victime évidemment, parce que nous sommes dans la procédure qui instruit les faits à charge de ceux qui l'ont violenté. Mais il y a une procédure aussi à charge de ce qu'elle a fait comme personne et a commis l'infraction. Faisons la part des choses. Dans un état de droit, tout est soumis au droit. À ce stade-là, monsieur le Premier Président, c'est l'adjudant Kamenga qui est pratiquement le cerveau. Maintenant, le sergent Mbaki, Mbaki, bazo placé yo ke yondo zaki na kati ya mutuka. Ozwaki na flanc gauche. Ndebo balobi bongo ti. Bongo ti. Ba Kamenga. Mbaki azaki na position nini? Yango nde natunaki ya expliquer que veut dire flanc. Peut-être azo alinga ambriye bato. Si tu es biso ka azaki na position nini? Tozwa mesa o ezaka de voir carrosserie. Ah. Le petit avandi awa. Awa. Ah. Mbaki azalaki na point. Kutu déclaration ya lobi kosimba kobenda mwasi wana na kraka na zoki na loboko. Kobenda na kraka. Ndenge ba matsaki na. Ah. Ya simba ki na kraka. Nde ye azako simba ye na kraka, nde azako simba na kraka tinde nga sokaki. Ah. Donc contact na mwasi azaki nde na kraka. Oui. Ye nde azalaki bon, tant tomati ye mbaki azana point. Le caporal azana point. Bon, d'après yo sikoyo maboko e banda ko simba nzoto mbona mwasi wana ya mutu azali ezaka ka ya yoto ya batu mususu ngalo boko kuna kumaite de yo ozande cameraman ozozo image mais maboko to ezomona na wana ya nani ya mutu oyo azalaki awa ya mbaki azalaki kuna siko ya mutu mususu wana ya mutu oyo azalaki awa na kati ba oyo zande nani ndenge bazola seyende azalaki na flanc droit mondai nde ye wana non maboko za mondai siko voix oyo koloba ne bord ya criminel wana voix nani voix na ngai ya nani wana nde voix na yo na ba voix nuzo bi wana nde ya yo kaka na kati wana voix mbuso za kaka ya yo donc banda loba l'accès longi azo bombe longi kaka ya yo kaka batu bazalaki na yebite soki mutu azalaki na sima nanga za koloba siko décrire biso nde bato yango bazalaki wana tolingi to comprendre donc ntango ozofilme bato ebele bazo admire spectacle tozoka bavoi te siko bavoi mosu wana yo olobi ke voi ya yo olobaka tala nini ya criminel wana yo olobaki siko bavoi mosusu elakisa elongi azobomba elongi quand elle se débattait voi wana ezalaki ya nani wana voix na ngai te mais parmi bato wana nani musu
À part les deux témoins, Moutoussa Zala quitté. Assez Tchangano Zaki na kati. Assez Tcha Tchangano Zaki na Mutuka na kati. Azaki pe na kati ya blende. Na kati ya blende na lobaki ya Mutuka. Tant qu'on a filmé, assez Tchangano pe Zali. Oui. Mais j'allais continuer, mais si vous voulez. Parce que là, c'est là n'est pas là. Assez Aza unité nini. Ya Pem. Ya Pem. Azalaki pe na kati. Mais il est où? Yo Zwaki était pour nini. Monsieur le colonel, aussitôt na une vidéo na bengi SD adjoint. Oyo voya nani ba ebisina Isaiah Kamenga na bi pot o ezali kati ya blindé et ça l'a mis place mousute na blindé. Pourquoi bokoko ni mabiloko est-ce que boy baki yango? Il me dit non mon colonel o benga la Kamenga noki. Tant bakangi Kamenga nde na keko kanga élément tax force o bazaki la kati ya blindé wana. Mutu mokote atika lo balanga makabu ya changala. Bamenga Kamenga pardon. Kamenga wazana aina blende atangie. C'est quoi ça? Ya za. Ye tant to kanga na kangi bango nyonso tu. Ye batanga ikomonete na benga kiepete. Nani yango atanga ikubu yo bana kuzwa batu oyo yo zo estimer que bazaki présent na kati ya nani ya blende. Oui. Ye na yebite que bazaki na kati ya blende boko. Mais batangi que bazaki na blende. Fallait ba benga. Comme nous sommes dans une procédure de flagrance, le fait oui, ministère public. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, là c'est Tchanga qui est cité, nous semble être une pièce importante dans cette procédure et doit avoir participé certainement à cette infraction. Nous requérons qu'il plaise à votre auguste coup d'ordonner qu'on puisse aller nous le chercher séance tenante avant qu'il ne bénéficie de la publicité des audiences pour prendre des dispositions de fuite. Si on peut suspendre, on prend des dispositions pour aller nous les chercher. La cour... Où est le bani? Non, tozo lingato établir réalité que nous toi là comme on a dit Tchangala zalaki na kati ya carrosserie. Alors il faut pas y avoir pour justifier parce que bazwa ki batu yo sobo bazalaki na kati ya carrosserie. Donc faut mandat. Non, mandat d'amener. Non, tu veux ça c'est le colonel Chibango est là. Bolou qui l'a bichoué. Azab, ouais, l'Est, comme la compagnie. Bobenga na nzela ya mai ba ila biso soda komo na nani ase Changandu aya na lombango C'est lui le Diras. eh bango comment la compagnie c'est plus facile encore oui bon zoyer soko kimisi tu vas comparaître hein? Mais qui est ce commandant direct? La cour ok, l'audience est suspendue. Wabi Dirance. Ok, l'audience est suspendue pendant 5 minutes en attendant qu'on cherche la personne de Durance. Sandrine. Capitaine. Ok, Moussikati. Yo sapem. Mais quoi quand tu es comme ça? Dire ça.
chers abonnés à Africa Cool Télévision, Bozabongo Kolanda déroulement, il y a audience, il y a Mokolo, il y a Lelo, Motona, Lelo, il y a instruction, Motona, Motala, Kosamba, Azako répondre à la question, il y a cours, va suspendre pour quelques minutes parce que Moko, il y a des éléments, Oyo, Azala qui n'a qu'à sa motuka et pas Iwapi, Longola qui honorine Bilamba, Azalité. Bolandi précision détail au ministère public auti bongo kosala alobi baza ko instruire makamunyo so eleka ki mokolo ya braquage bango ba se saisir juste na ba abus oyo ba soldat ba militaire basala ki sur Honorine mais yé Honorine wana akosamba pour na tentative de braquage akosamba. Dossier à la rabongo et bimisaka moi ba mitu ebele na invité si photo benga mo mitu ebele donc awa ba baza juste ko samisa ba militaire oyo ba désobéissa ki bolanda ki lecture ya greffier ndenge a expliqué en détail bazu moi pose pour que ba kende kokanga moko ya ba soda oyo azalaki na kati ya mutuka oyo balongola ki Honorine Bilamba voilà selon ndenge mota filmaki alobi filma qui n'est qu'à regarder la vidéo pour naé kasibato ya tindela ki bangonde ba partager ki yango nous savons tous que tant motonyo sont asambaka pour que azwa raison le temps bazwa ndeko oyo bake koluka tozwa moi pose bolandi mise en garde ya président ya cour alobi soki ba meki ko kimistaye commandant ya bataillon naé son chef direct yele akoya ko samba donc il faut pas que le place nyonso azali pour que yepe aya ko comparaître en tout cas on s'est dit à tout à l'heure tozwa moi pose ya moké voilà. Oyoki elenge ya Congo.